pour la bino sonnet nabi par exemple dans ces messages on n'est pas connaît nanga par rapport à démarche là. C'est moi étant que congolais ceux qui n'ont ces messages mo fraternel les ara ki ayeba ke ba oyazo boma baza ba congolais lokola ye mais nga na ko soutenir yete quelle que soit nature ya bitumba nazo sala pona nga zo bundisa ba congolais tazo bundisa Congo. Alors ko bundisa Congo cela veut dire ko trahir mboka na yo na soutenir ata mukete. L'homme prudent voit le mal de loin. Ata mukete. Ata mukete. Oh, na biso na ligue des serviteurs tokoki ko soutenir yete. Démarche na ye wana, quelle que soit nature nango, tokoki ko soutenir ye ata mukete. L'homme prudent voit le mal de loin. Na ko senga wana bakonzi mboka. Neloko oyo bana nyonso tu ba pesi batalisi mandoki na bango na ba congolais neti Corneille Nanga. Il faut basa tout bakanga ye ba condamner ye. Oh, bakanga lisusu. Oui, baluka bakanga ye. Bakanga ye ba condamner ye. Yango ne mutu ezala solution. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Chers amis, to Pesibinombo t'es partout, Boko Landa Bisso, Boy à travers Tolo la vie officielle. Merci. Na bande konyoso, merci na abonné na biso tout. Ah, toza ko inviter tout le monde. Ceux qui nous ont abonné na biso, t'abonne-toi, c'est gratuit. Voilà. Lelo na yambi, moi na mboka. Moko, je crois qu'il va se présenter. Boko ye baya zanani, Moussa des anini. Et na ye to komeka kosolo la situation ya mboka na biso lelo. Parce que nous sommes sans ignorer Moutonio soyebi makamambo kandenge za bukende. Alors, il y a Azali moko ya batu oyo ba lobela kamakamba politique parce que Azali président parti politique moko. Donc là la yebi est très bien. Là il va se présenter bokoye baye azanani ndekombote. Bote papa. Boni ça va? Nzambatiki bisote. Là comme on a bien mais je préfère yo se présenter ce que va te passer dans la biso. Merci beaucoup Ndekonangai Papi Guéné. Merci pour l'invitation na yo na Tolo la vie. Na lelo Tolo la vité, Tolo la Congo. Voilà. Tolo la Congo parce que zambo kana biso, ceux qui Tolo beli en hôtel, j'espère que mutu soit ko ya loba na place na biso azate. Azate. En tout cas nazaki très ému na ndenge o bengisaki ngai na émission na yo pambate et sur yamba moko o yazali mokonzi nanga. Idole nanga mokambi nanga oyo azali autorité nationale ya parti Ligue des serviteurs na kombo ya Ntindi Pululu nga nazali Raphaël Lutumba nazali fédéral ya France mais nazali aussi président ya Ligue des serviteurs donc fédéral ya France na parti politique Ligue des serviteurs oyo kambami na mwana mboka Ntindi Pululu. Et puis nazali président de l'association Ligue des serviteurs na France. Donc na mokuse musala nazo kamba na kati ya parti et puis na kati ya association ya Ligue des serviteurs. Dans la yambi preso. Voilà, na pesi mbote pas honorable Ntindi Pululu moto moko bien. Mais un peu le tour mécano solo là, de la lobiawa, ça dit tous la biso na makambu ibele to solo sur 3 points. Il y a des biso to sur insécurité en boka na biso, il y a to sur l'affaire il y a idole na yo hein, on a pesimbote awa Ntindi Pululu et il y a mis ça to lobela matali changement il y a constitution nation za mieux placé. Il y a comme kako répondre biso. Alors to bandi na biso déjà na insécurité en boka na biso. Bino il y a ligue des serviteurs on a bino boza komona yango ndenge ni makambo zo kenambo parce que lelo de na lobaki na sommaire émission ngawa nous sommes sans ignorer makambo zo le kanambo kana biso bitombeza na mboka na biso alors bino boza komona makambo ndenge ni peso ke ndenge ni pona bino. En tout cas merci na mutuna oyo eza mutuna moko bana mboka to ba imboka baza ko s'attendre na mingi parce que ezolo ba mana ndenge nyonso tout. En tout cas, injustice ezoleka na mboka na biso
ebandi lelo te ebandi mwa kala e bayi mboka ebele notamment mwana mboka Ntingi Pululu azali kobunda na makanisi pe mayele na ye mpona koluka koyeba solution nini akoki kopesa mais omoni eloko babengi insécurité ebandaka nanu na kati na biso ezaka libanda te zelo moko ezaka na kati nakanti papa papi soki moto ayebi yo te nakanti akoki kosala mabe te la plupart ya bato basalaka biso mabe eza bato kaka oyo bayebi biso donc cela veut dire que insécurité commence à l'intérieur de nous nde eyaka kobima libanda na problème oyo eza na mboka na biso sur l'insécurité soki totali bien ezali lié souvent na ba injustice toza na ba différentes injustices oyo existaka nakoki kopesa mwa ba détails ebele mais ekomema biso ntango molai lokola ntango eza un peu limité toza na injustice sociale toza na injustice salariale toza na injustice politique bainjustice wana nyonso yango ezokoentraîne bato misusu bayeba koagir na ndenge oyo esengeli te eke ezomema insécurité parce que tant tozoba na injustice sociale soki totali na mboka na biso surtout na Kinshasa parce que nga naza kinois na Kinshasa omona bamama batekaka libanda par-ci par-là pourquoi parce que encadrement malamu eza penza te yango ezokoentraîne ke situation wana ezala vraiment malamu te soki tokei na injustice salariale oyo ndeko na biso Ntingi Pululu abandaki kobundela mingi soki otali bien na bayimboka nyonso tu baoyo baza na mwa possibilité ya kosala salaire na bango eza équilibré te par rapport ya ba vie na bango et tout ça ezokoentraîne toujours insécurité ezala pe na mboka soki tokei pe lisusu na injustice politique na makambo ezoleka neti na mboka politiquement oyo bato nyonso pe bato mosusu baza kosepela mpenza te na makambo ndenge eza kosalama nyonso tu wana eentrenaka insécurité na mboka donc biso na ligue des serviteurs toza na excusez-moi tozali na plateforme moko tobengaka pour l'intelligence et mosala nango eza nini biso bato toa na poto awawa tosangisa bato nyonso tu ya mayele na ba différentes options na misala nyonso tu oyo asalaka agriculture oyo asalaka justice oyo asalaka économie tozwaka ba problématique nyonso tu ya Congo ya mboka na biso parce que tolingi yango mingi tovandaka tokoétudier yango et puis tozozwa ba solution en équivalent na ba mboka lokola ba France oyo tovandi awa na ntinga na umeli évidemment je me suis intégré na mboka oyo pona nayeba eloko etambolaka malamu pona nini eloko etambolaka mabe pona nini et ba solution nini oyo ba français bazwaka pona batambusa mboka na bango ndenge elongo bani même si ba difficulté ezali même si boyokani ezate mais bavandaka esika moko basololi baluki bato ya mayele nini meka kotrouver solution na yango donc biso na ligue des serviteurs tobundaka vraiment pona yango wana donc pona problème ya insécurité oyo eza na mboka esengeli malamu tomeka kovanda totala problème oyo euti wapi pour que tomeka retrouver la solution oyo kopesa biso kimia na kati ya mboka démarche Corneille Nangaa parce que Corneille Nangaa zoya azaboya na nzela bitumbeza na mboka asiro boyebi yango très bien bitumbeza na mboka alors pour la bino sonnet nabi par exemple dans ces messages bon n'était pas Corneille Nangaa par rapport à démarche là c'est moi étant que congolais soki na koyebi ce message moko fraternel ezaka ke ayeba ke ba oyo azoboma baza ba congolais lokola ye mais nga na ko soutenir yete quelle que soit nature ya bitumba nazo sala pona nga zo bundisa ba congolais tazo bundisa Congo alors ko bundisa Congo cela veut dire ko trahir mboka na yo na soutenir ata mukete ata muke kudute ata mukete na biso na ligue des serviteurs tokoki ko soutenir yete
démarche na ye wana quelle que soit nature nango tokoki ko soutenir ye ata mukete parce qu'il y a des moyens oyo akokaki ko sala pour que ameka ko trouver solution eza mboka na biso akokaki jamais ko kende ko sangana na bapaya to na batu mususu pour que aya kotalisa mandoki na bandeko na ye parce que bao bazo kufa na este ya mboka na biso na kati ya este ya mboka na biso parce que sona bi na este ya mboka na biso eza libanda fona loba na kati ya este ya mboka na biso donc na kati ya este ya mboka na biso eza ba congolais kako yazo bunda au bundisa to yazo boma alors lelo soki par malheur moi je dis ça par malheur a commis mokonzi ya mboka au diriger banani et leçon nini a repesa batu. Bon, démarche là, vous êtes contre démarche. Moi, je suis la Ligue des serviteurs. Voilà. La Ligue des serviteurs, tous à contre. À 100%. Ok. Pour soutenir Yata Mukete. Voilà. Voilà. Pour l'angaï. Non, on a un message bon pour lui. Non, mais pour l'angaï, na kosenga na bakonzi mboka. Neloko oyo bana nyonso tu ba pesi, batalisi mandoki na bango. Na ba congolais neti Corneille Nanga il faut basa tout ba kangaye ba condamner oh ba kangaye lisusu oui ba luka ba kangaye ba condamner yango ne mutu ezala solution moni na bamboka neti ba France ndeke toza lelo on a tout trouver souveraineté toza nango lelo France a connaître peu ba guerre rebelle na banti oyebi bana biso na école to salisa bango ba devoir pour mon na histoire ba tangisa bango France a été trahi plusieurs fois mais bato nyonso tout ba trahisa France sort na bango ezala nini na rozo na sona pes exemple ya société oyo Renault to yebi ba voiture nyonso mini Renault ezaka ya individu loko ayo neti ngai a créer société na ya sala bani mais loko a trahisa ka mboka ba boto la société wana et comment ya l'état vraiment donc bisope il faut que ça moto a trahir mboka il faut azala vraiment condamner sévèrement même yé na famille na ye voilà parce que eko entraîner batu lisusu te basala lokola ndenge ye azosala parce que badero depuis bandi boni o basali yango sort na biso ezani mais to perdre batu comme ngana yebi que première richesse ya mboka ezala na population ezala population alors ceux qui ozoboma population pour nous diriger banane pour banani va bénéficier na idéologie na yo azate voilà donc côté wana toyoki to comprendre la position na bino dans bolingi na bino c'est-à-dire démarche nanga na bino na ligue de serviteur to bolingi ngo même pas pour tolérer te kuti bino bosengi ne pena que non il faut azala arrêter voilà alors toléki na biso toujours dans quand on a cadre insécurité habité démarche il y a Constant Mutambozo mon nom bon et puis déjà to bandi de démarche wana to kei lisusu ke Constant Mutambozo qui a lobby ba bien nyonso Corneille Nanga faza saisir to ba otekango na ça dit ba otekango alors pour la bino bozo mon ndenge ni démarche ko ya Constant Mutamba démarche na nyonso non bon démarche na ye surtout na makambo lobby ya Corneille Nanga ndenge azoteka biloko na nga na ko encourager surtout nalanda qui intervention na ye alobi kazoteka ngo parce que va soutenir les forces armées bon et ça bien déjà pour na corriger ye et puis ko inciter batu mususu te ba kende na démarche wana oyo Corneille Nanga alanda parce que ça y est mon côté baza ebele mais yende mutu ayebani mingi de to meke kolobela je n'azo beta c'était non ça les publicités mais nga na souhaité vraiment ministre décision na zui ala nango ti na suka et ko sala ki ba imboka bazwa mwa ngisa mususu ya malamu ba oyo pe bazana likanisi ya Holanda nzila wana koboma bakuluna eza problème au peso sa biso pasi bon pour l'instant na regret makasi parce que na uti Kinshasa récemment et ça va biloko na vivre mtabete nga lisolo te na vivre ango na certains quartiers ya Kinshasa batu ebele baza ko souffrir na problème wana ya corona
ils ont problème ko souhaiter en penda et la montute parce que moni bato ebele bazo yoka hein surtout bazana na poto bazo yoka ngala moni moi ba victime ebele où ils ont lié na problème wana ya bakuluna bon problème ya roboma bakuluna moi je sais pas est-ce que c'est une des solutions oye koki ko silisa bakuluna. Parce que moi, je pense que le gouvernement a biso azo tâtonné. Je me permets de dire ça parce que biso na ligue des serviteurs, to mekai ko étudier na problème wana ya kuluna parce que ça date déjà. Nous avons trouvé des solutions efficaces. Oyo ekoki ko arrêter ou bien ko diminuer un maximum hein, phénomène wana. Na to na poto c'est totalement na ba commune na biso ya poto, toza na ba centre de loisirs, toza na ba centre ya éducation, toza na ba centre ya ndenge na ndenge. Pourquoi ba centre wana? Naza na bana, oyo baza ba adolescents, baza ba mineurs. Au moment na banda classe ko banda 8h, 16h, 16h30. Soka si classe, aza na sport, soit judo, karaté, boxe ou bien foot. Et Robandaye, on se de 17h, 17h30, si 19h. Ce qui a zongi ndaku. Ou bon ici à Soukoli, ou pesi moi le Wagolia, ou bandi ko sa ba devoir, ou commis 20h, 20h30. Dans un moment, dans une occupation makasi. Dans une occupation makasi. Et azokola déjà na eloko wana. Tant azokola na eloko wana, au monike, ata moninga moko ye. Et non, papa, na ye to kuta na msusu na Scott. Mwana nanga, na opesa ka exemple ya mwana nanga. Na ye na kuta na Scott. Na oluba non, mais Scott outil sport, il est fatigué et demain il doit aller na obligation na ye ya été donc moi été. Et puis mwana ta ye moko azana tenté. Donc tant que mwana akoki ko luka profiter ça likamoko eza na classe. Or na ba école ya awa soki mwana za absent na 1 heure kaka ya cours déjà papa batindeli yo SMS voilà. Texto que non tozo mona Scott est-ce qu'il y a un problème justifier biso absence na ye et soki absence wana eza répété 3 à 4 fois non justifié ou même si eza justifié ba robengisa yo papa qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème donc yo heureusement nous encadrer et puis suivi tellement ezali biloko wana ezo permettre que délinquance est diminuée. Pourquoi? Parce que l'État a tient la place ba moyen oyoyo et que ça que moi suivi à éducation ya mwana ozo na ndako ozo na classe na ozo na centre de formation et permettre ya za occuper pour que nini donc biso to étudier ba solution wana na ba commune na biso l'État a koki ko sala ko tia ba moyen pour que makambo wana eza phénomène solution moko de coûter mbongo mingi te hein tout ça ba masano na quartier ba dojo en tout cas na chaque dojo na chaque commune dans chaque quartier ba dojo ezalaka il suffit ko encadrer ka ba mettre wana ko pesa ba moyens nécessaires et ba ko encadrer ba jeune ko bandana âge ya mukie tango azomata ngai nazaka ko sala moi masano mais pourquoi na continuer à rater parce que na sala bêtise wana nini na ndaku na beti petite sœur ba parents nanga ba fundinga na dojo dojo ba memiango na fédération bazui licence nanga ba pasola donc na ko kende lisusu place moko te na continuer ko sala sport wana professionnellement parce que moi je voulais peut-être aller plus loin mais ce qui okeyika non yo ba ko sala licence te parce que ozabo et ngamo ko konjanga ozomona mais ezaki problème moko ya ndaku mso ko ka koma nini te parce que interdiction ko bunda libanda interdiction ko sala mabe ba instruction o epesa makana ba dojo na donc problème wana ba solution ezali ebele mais yakoboma je trouve ça vraiment ce n'est pas vraiment une bonne solution parce que bon bazoboma bon na ko confirmer parce que ngana moni place ba sala exécution moroté hein mais ko bomo tozo loba tozo yoka kaka ba boma ki netu dernièrement quand bazali na Kinshasa to moni na ba réseaux sociaux
cercueil, une centaine de cercueils, que Isa Bakuluna. Bon, je confirme parce que si, effectivement, Bakuluna, bazo boma, bazo kata batu maboko, bazo terroriser, tout à fait, bazo terroriser batu. Et moi, je les appuie pas dans la situation, hein, mais, dans la situation où on a problème, où il y a quoi exécuter bango, ceux qui sont salama, ils sont aux contre, surtout dans la Ligue des serviteurs, car la vie humaine est sacrée. C'est vrai que bao wana bazo boma bango et bazo mérité yango te, mais tant déjà bakangi bango tokoki kopesa bango ba etumbu mususu oyo ekoki kosala ke ezongisa bango na société, parce que soki mutu de nature aza nyama, hein, donc c'est l'éducation qui lui rend azala un peu droit dans la société, azala peu utile. Tout le monde a payé, batu ebele, bazalaka mobulu, mais l'État sali tout, azomisi bango, to société sali tout, encadrer bango, bazonga utile na société, lelo, bakoma, batu minini na kopesa, l'exemple les ebele na kopesa, donc. Ok, voilà. Alors, tout évolue un peu, tout maintenant nos affaires Tingi pour Loulou. Pour les hommes de la Lubiawa est un véritable pionnier dans le domaine de l'ingénierie et le seul Congolais ingénieur démarche naïe, j'étais vraiment convaincu na démarche naïe. Et puis j'étais sûr pour la monnaie payer mon temps la vidéo à l'excellent à la un temps résultat bima tiens pour nous congolais à la tête. Après l'histoire bima qui avait des histoires où ça allait vraiment que déstabiliser un peu la personne de tiens pour nous. Alors après wana bino silence radio botika biso boye ti lelo to yebate makambango le kandenge nini mais kana nuko nde na zio boye baba na kangi bena ngolo na kangi yo po ti lelo na comprendre raté yebisa biso na affaire ntingi pululu to koma wapi to suki wapi affaire ntingi pululu eza problème esala bato pasi sala pe biso pasi mais to mesani na pasi wana to mesani na pasi wana parce que pesi biso ne makasi mbe balobaka ke échec nyonso tout eza leçon na moto oyo nyonso tout alingi a évoluer. Problème ntingi ezaka nini? Problème ntingi ezaka ke balingaki te moto lokola ntingi oyo azali digne, oyo azali juste, oyo azali correct azala place wana. Omoni bato lokola bantingi pululu na Congo ba mingi te. Na Congo to na mokili pe na koloba ba mingi te. Donc ra ya ntingi pululu fo chaka ntingi pululu lokola ndenge to tangaka ba Papa Simon Mbangu, ba Patrice Emery Lumumba, voire même ba Jésus-Christ, parce que tout so tali l'évolution ya makambo ntingi pululu azosala to makambo ntingi pululu asalaki okomona vraiment que ezali lié na makambo wana. Et c'est aujourd'hui na vie ya Papa Simon Mbangu asala 31 ans ya prison, akufeli na prison, asala mutu mabete. C'est totali Patrice Emery Lumumba babomaye bachaye na acide asala mabete nyonso wana ezalaki ka parce que luka bosomi pe pouvoir ya population to kimia ya population ya congolais nyonso tout azwa moyen ya kolia azala moyen ya vivre malamu ya ngonde salaki babomaye. Et Jésus pareil, hein, tango azali ko sala côté ya kimia na mokili azoluka ke no batu bazala bien nde bakota ki efiti babomaye. Problème ya ntingi to kolo babeza ndenge wana ba tokumisa nzambe parce que lelo tingi azana na bomoi, hein, mais eloko basala ki e wana eza peka babomiye babomiye. Mais problème ezalaki nini? Tingi pululu ayiba vote te, tingi pululu azalaki na machine ya vote te, azalaki nelo te, azalaki massivement voté. Et problème wana esala ba électeur na ye ya fula en général passe. Et ça là ba électeur ya ba congolais passe parce que ebi toko cacher en côté, hein. Tingi pululu abundaki makasi pona
mokonzi ya mboka azala reli wana tokoki kobosana yango te discours ya mokonzi ya Ntingi Pululu na de père et de mère na proposition ya loi na abundelaki mokonzi ya mboka pour que ba congolais bapesa confiance na mokonzi ya mboka lokola aza congolais de père et de mère toyebi papa na ye toyebi mama na ye toyebi pai ya botami na ngeringira toyebi pai ya koli na limete bapesa ye confiance a rosalelo malamu mais problème y a-t-il parce que azo dénoncer Miyibi parce que aligné peuple congolais a se retrouver mais batouana balinga qui était basali enko seni asalaki eloko ezaki dinte seni azali capable te ya ko invalider candidat mutu azali capable ya ko invalider candidat ezali kaka cour constitutionnelle mais seni asalaki yango nalanti ba image ezali au monde la société civile lelo bazo telemela yango. Préoccupé par les déroulements des élections à Masimanimba ainsi qu'à Yakoma, la nouvelle société civile congolaise s'est exprimée ce mardi 17 décembre 2024 sur les rebondissements du dossier des 82 candidats députés nationaux et provinciaux dont les suffrages exprimés ont été annulés par la CENI. Cette organisation de la société civile a démontré à travers différentes dispositions que la Commission électorale nationale indépendante n'avait pas compétence d'annuler les scrutins. Car, en effet, conformément aux dispositions de l'article 74 alinéa 1er de la loi électorale, les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, la Cour administrative d'appel pour les élections provinciales, les tribunaux administratifs pour les élections urbaines, communales et locales. Ceci afin de préserver les droits de la défense, l'égalité des chances et l'égal traitement de tous devant la loi, a stipulé Jonas Tchumbela. Portant de ce cas, le pouvoir de connaître le contentieux électoral étant reconnu aux juridictions légales bien identifiées que nous venons d'énumérer, la nouvelle société civile congolaise s'interroge d'où serait venu le pouvoir légal de la CENI de traiter et annuler le suffrage de 82 candidats députés nationaux et provinciaux en lieu et place de les renvoyer devant le juge du contentieux. Pourquoi la Cour constitutionnelle n'avait-elle pas condamné la CENI pour incapacité et incompétence en la matière? Par ailleurs, sur un autre plan, le parquet près la Cour de cassation saisi sur cette question est resté muette à ce jour, sans se prononcer sur ce cas. Cela malgré l'audition de certains incriminés. Craignant la pesanteur politique, la nouvelle société civile congolaise a pour se faire appeler les autorités judiciaires impliquées dans ce dossier de rendre public leurs décisions en toute indépendance en vue de rétablir les uns et les autres dans leurs droits. La nouvelle société civile congolaise appelle 1. Les autorités judiciaires impliquées dans ce dossier de rendre public leurs décisions en toute indépendance en vue de rétablir les uns et les autres dans leurs droits. La nouvelle société civile congolaise appelle le président de la République pour préserver la paix sociale, garant du bon fonctionnement des institutions et magistrats suprêmes, de s'impliquer en vue de permettre l'éclatement de toute la lumière sur ce dossier et que réparation soit faite au cas où ils seront non coupables. Il y a même des associations Oyoyo et Zogobunda pour que bah reconnaître le problème parce que jusqu'aujourd'hui CENI a prouvé à ta infraction mon côté sur Ntingi Pululu na lobelana Ntingi parce que baza 19 je crois et parmi 85 Oyoyo ba invalidaka et belé bazala ikutu même pas ba candidat misusu bazala ki ba assistant il y a ba candidat et misusu bazala ki ba suppléant ozomona mais batu vraiment bazala ki ba candidat il y a solo bazala ka 19 ezala ki voir même kutu na kanti candidat numéro disons invalidé numéro 50 ou 55 azalaki ni candidat ni membre moko boye oyo aluka ki azalata député ou bien nani donc
moni ba problème eza ba illégalité moko oyo justice na biso ekokaki kosala donc ozonga nsima nde nalobaki injustice judiciaire ozomona parce que bazosala mosala ndenge esengeli te eza pasi mingi mais Ntingi Pululu azali azotravailler donc yo confirmer biso ki Ntingi Pululu ba votaki endo biona massivement. J'étais présent dans la campagne, il y a Ntingi Pululu, mois de décembre, dans 2023, tout ça, il y a une campagne ensemble, tout bundi naye, tout ça, il y a porte à porte, et il y a même une stratégie, biso, tout ça, parce qu'il a encore rappelé que je travaille aussi avec un député français, na travaille en aye, et moi, ma kanisi mingi, comment avoir l'élection, voilà, comment avoir l'élection et salamaka, parce que, batu mingi na Kinshasa eza polo, pesa moi lipa moi nini, non, na même la meeting stratégie, on a bien écouté, il faut pas tokenda na polo, biso to kabola ba polo te, ba image ezali, to kabola ba polo te, to kabola soki ba nini na batu te, na même qui stratégie onga na monaki awawa, c'est quoi l'idéologie? Donc Ntingi Pululu azaki na idéologie, azaka na idéologie na ye, akoma kutu moi mukana na ye, ligue et manuel de guide idéologique. Na lobi to mema batu na système ya côté ya batu parce qu'on peut se mutu lipa, on peut se mutu polo après lobi azana ngote. Mais ce qui to memi yé idéologie, to la ki saye pourquoi il faut to voter? Pourquoi nani otokoki ko voter? Place wana tokozwa ba électeur moko oyoyo bazala libela na biso et puis ba comprendre pourquoi bazoko voter qui et ça là qui que campagne na biso eleka vraiment malamu na ba quartier nyonso tout bandaki ko kende tant tozo pesa en tout cas bayamba ki biso bien et Ntingi Pululu azalaki voter massivement. Malheureusement, balobi que l'école na yende place à salaki ba tritage ayibaki mais c'était là où à salaki ba voix mukie na funa. Donc to lo baga que problème ezalaki wana ezalaki parce que Ntingi Pululu a dénoncé ki ba miyibi o bazo yiba peuple congolais o balinité que peuple congolais a se retrouvé bango wana nde mutu basalaki ko pour que Ntingi Pululu azala tilelo na situation o azanango. Et akendaki na conseil constitutionnel a présenté Oignon Sotué basenga qui a présenté mais si le conseil constitutionnel azokoka ko katali kamboana te eza pasi mingi na ebité soki to suka nango ti wapi voilà. Malgré tout ça boza toujours na union sacrée. Toza toujours na union sacrée. Bolongwa bien. Te to ko longwa te parce que ezali ndaku na biso. Hein? Union sacrée. Union sacrée zanda na biso. Atabeti mo ki bota. Te omoni na vie. Union sacrée pende bundela bino. Tiko union sacrée biti mo ki bota. Non mais ya on azolo bate na vie toza lokwa toza na famille, hein? Toza na famille ezate soki baboto liyo lipa na yo rolia olobake non naza so mwana ya ndako te. Te. Donc biso tozo bunda pona mboka. Hein? Tozo bunda pona mboka. Et loko yo ba sali biso eza makambo eyaka oyebi na français waba ce qui fait l'obstacle devient votre chemin. Vous mona et loko ba sala biso pona biso et comme nzela donc tozo vivre nango to kufite tozali tozo travailler tozo ba stratégie nini oyo to ko sala et mokonzi mboka aza toujours na besoin ya Ntingi Pululu le plus aza na confiance na ye. Et jusqu'à présent, ceux qui aza toujours administrateur national, parce que Mokonzi Mboka a dit que non, aza toujours. Sinon, ceux qui azalaki que Ntingi Pululu azalaki totalement rejeté, na lanti même poste wana ya administrateur national a ko perdre yango. Très bien. Alors, toleki na biso, courage à Ntingi Pululu, na bi que zamo bali. Na bi que ça va aller. Changement et la constitution. On a bino Ligue des serviteurs. Bozolo banini. Parce que Makambango sur la toile là, komika yango, changement. Alors pour la Ligue des serviteurs, point de vue na bino zanini.
Bon, papa, merci beaucoup na mutuna oyo. Ne bikezo kitsaba. Mama ya biki. Mama ya bikezo sila. Mimi la constitution, rôle nanu ya constitution ezanini. Rôle la constitution ezali d'abord ko déterminer pouvoir public. Ya mibale ezali ko rendre socialement possible besoin ya population. Ya misatu ezali ko limiter en temps et en espace exercice ya pouvoir ya ba dirigeant. Ya mine ndenge na koloba ezali ko komema ba dirigeant na sanction moko boye ceux qui baza na bazo sala ndenge sengelité hein donc ko ramener bango na nzela. Alors effectivement ce totali constitution la biso ya mboka ezana ba faille ebele. Ezana ba faille ebele o sengela ki vraiment kubongisa yango. Mais moi comme je dis toujours au moni nzambe tanga salaka tanga sali mutu to tanga tindi mutu na mokili mutu na mutu azala mission na ye moni musala oyo salaka na tolo bela vie esungi ba famille ebele hein esungi ba mabote ebele esungi ba ebele donc nzambe apesi yo don wana na oloba même nazala ba témoignage na tranche na yo moko salaka olobela makambo ya ba couple ba nini tout ça nebi érangea ba problème ebele ya ba couple na société na biso na communauté na biso. Donc sur cela je veux dire quoi mokonda mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi azana mission na ye o nzambe na ba koko ba pesa ki ye pona Congo mtimi pululu na hotel manana oya pona pesa pourquoi to position na biso na point de vue na biso timi pululu pe na Congo azana mission na ye omoni lelo so tamboli na Paris otuni batu wala banini pona changement de constitution to pona modification ba te ba changer te tolingi te pona nini bazo revendiquer ka elo moko mais ce qui to zondi na mikolo eleki tangu ntingi pululu wana olobela des pères et des mères bato ebele baye barate loi wana eza loi ya des pères et des mères te eza loi sur la nationalité congolaise vous comprenez ko déterminer banani oyo basengeli ko sala misala ya mboka mais lokola slogan ezalaki des pères et des mères et kendaka non a loi des pères et des mères mais loi wana eloba makambo ebele soki ozwi chance ya kotanga ngo okomona loi wana elobela biso makambo ya double nationalité. Pourquoi moi mboka ntini pulu ya monaki ba compétence ebele ezali na mboka parce que souvent soka ye to tambola na ba musée na ba institution ebele kotala tozali na ligue des serviteurs au moins que si je me trompe pas grâce na biso et puis na service na biso to tia ya pour l'intelligence to ya ki ko déterminer ko yeba nombre ya batu ya ba congolais ko baza na France par domaine et puis par compétence. Compétence na domaine ezande moté. Zomona. Lelo nga musalo na salaga, je suis dans le transport de personnes et de leurs biens, mais classe nanga na tanga moté. Naza électronicien. Je suis ingénieur électronicien. Mais na ye kokuta na transport. Compétence nangai ezali na électronique mais expérience nanga ezali na transport de personnes et de leurs biens ozomona na yebi que na transport boye mais théoriquement ce que lobi na makambo ezali sur électronique na koloba donc biso tozo tala batu wana nyonso na ba compétence nyonso tout pour que lobi soki nzamba pesi biso pouvoir wana ya kosala ya kotambusa mboka toyeba nani oyo tokoki kotia na place oyo esengeli na ye donc ba recherche wana nyonso tout mwana mboka ntini pululu ayebi yango omona mutu mosusu awa waza compétent mais parce que azwa par situation sociale akoma français moyen ya na mboka à s'exprimer ezate pourquoi parce que mboka na biso ezo permettre te double nationalité. Na loi wana ezalaki. Na loi wana likambo yo to ba de père et de mère. On a diriger
na ba certains services et sengeli aux la Congolais de père et de mère. Pour la loi wana esimbama il n'a pas changement ou bien révision de la constitution. Mais batu baboya ki angote. Mais pourquoi lelo ceux qui va lobby révision ou bien changement de la constitution batu bazoboya. Donc il y a un problème. Solution. Biso na ligue des serviteurs yango. Nyonso ezali na kati. C'est comment déjà avant? Si to comment depuis 2015. Depuis 2015. Et comment déjà? Nyonso ezali awa. Comment tokoki na babiloko nyonso tu natangi détermination et exercice ya pouvoir public, rendre socialement possible le besoin de la population, limiter en temps l'espace des exercices de pouvoir, et puis nyonso tout ezali awa. Tingi Pululu ici à Komango. Nouvelle constitution de la RDC, proposition de la Ligue des serviteurs. Donc, c'est-à-dire, pour la Ligue des serviteurs, vous êtes d'accord pour la modification ou changement de constitution? Nous sommes d'accord pour la modification, changement de la constitution, parce que la constitution a va modifier l'article et changer. Mais, ce qui va changer en gros, dans le banité, tu as le même problème, parce que Batu Baza ko la so tali bien. Tout est mamouké wana tout les cannabiso. Tu vas savoir les lobby on dirait baza ko ninga ba changer constitution pour Félix Atikala na pouvoir. Bon, démarche le premier mandat ça qui angote. Deuxième mandat ou aninga salango pourquoi? Donc voilà, mais comment expliquer? Bon, na likanisi wana naebi te ndenge nini démarche nini oyo bango bazo sala. Mais biso na constitution na biso. La constitution au biso Ligue des serviteurs d'Ozanango, to lobby boy. Na lobby te oyo gouvernement zone a changé. Mais na lobby au biso to lobby na Ligue des serviteurs to lobby. Ce qui est président en place a changé constitution. Président, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président, il y a les deux chambres à l'Assemblée nationale, donc il y a des députés, il y a des sénateurs. Gouverneur, toi nyonso tu bakoki ko se présenter tant que candidat na élection oyoya. Cela veut dire ce qui lelo na proposition la constitution na biso que je suis fier de montrer to lobi boye lelo ce qui va changer constitution ya mboka na biso Congo. Président Tshisekedi, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, gouverneur n'y surtout y a province na biso, kozonga jamais comme candidat à l'élection de 2028. Voilà les propositions de biso. Donc, ceux qui et ça manengwana inquiétude des athées, qui est troisième mandat il y a président de la République ezala na éviter sur les démarches naie que je m'en doute, je n'ai pas vraiment de détails là-dessus, mais ngana ebike démarche il y a zolinga sala parce qu'il y a beaucoup de failles dans la constitution na biso ozo kata biso que tout ça m'a mebelé notamment sur l'identification, sur la nationalité, tout ça. Et ça va problème belé oyo pe na ko loba ezo sala ke moi mbilingeza na mboka na biso. Voilà. Tous les cannabis qui n'est pas aussi cette intervention na biso, mais question là tout il y a Ligue des champions. Plutôt Ligue des serviteurs. Ligue des champions. Vous l'aimez ça parce que Ligue wana. Voilà. Ligue ezaka lisanga ya ba serviteurs. Donc biso toza lisanga ya ba serviteurs. Ya basali. Voilà. Donc biso toza lisanga ya ba serviteurs. En fait, l'idée est yaki na mokonzi Tingi Pululu pourquoi na tolobaka toujours dans exemple mutu oyo social te yangwana esimbaka te yangwana esimbaka te parce que bino wana nyonso ntango ozolobaka no parti démocratique soki démocrate parti social non esimba te parce que ntango bozoya boza na ta idéologie moko te ezoliye mpona bino mais biso tolobi tozoservir tokoservir banani baimboka onani nga moko te donc ngai yo ye tosangana mpona toservir bato soki nga na oservir yo
parce que yo pour servir nga je pense pas que no salo mabe yo pour salanga mabete na yango na constitution na biso pe to lobby par exemple ba multipartisme ba multi parti rozala sous-souté ndenge lelo to ana plus de 100 partis politiques te proposer deux courants de pensée, pas deux courants politiques mais deux courants de pensée. Donc modèle il y a quoi raisonner, il y a idéologie. Humanisme na déiste. Déiste c'est quoi? Humanisme c'est quoi? Humanisme ezali ndenge même Bible lobby linga moninga na yo ndenge omilingaka. Lelo soki mutu nyonso akoti na idéologie wana, je pense que même bakuluna baozala te parce que moyen kata pour les autres. Voilà, on ezali slogan na biso, devise na biso. Donc mutu osala moninga mabete, oko respecter vie ya moninga et puis voilà. Okosala nyonso tout o ezali na intérêt ya mutu. Somona. Mais déiste ezali bao nyonso tout ba revaka. Nzamba kokita akosala. Oh, nzamba sala nzete, mais kiti mutu mutasala ngo. Mutu asala kiti. Na yo différence ezani. Nzamba sali soleil, mais lumière atoza na kati ya ndako tala so mutatali akanza to alibanda. Mutu mutasali ampoule. Somona. Donc biso batu toza capable ya kosala makambo oyo esengeli yango wana nde biso na Ligue des serviteurs tozo bundela. Nzambe se sala apesa biso nyonso tout quitte à nous ya ko développer et puis voilà. Alors la Ligue des serviteurs activité na bino ezala ça dit bozo continuer l'activité to bo stationner merci toza toujours na activité na biso lobby toza na voilà lobby toza na assemblée générale. Les équipes ouverture, il y a session, il y a 2025. Les équipes échange, il y a bavé. Na ba membre na bisonion surtout, que je salue encore, baonion surtout bazaki présent hier, et puis na bao bazalaki te. L'activité zali, to sièjaka tout le premier week-end, il y a mois. Donc, mais le coup là, mois de janvier, ils ont un peu complexe dans l'activité. Tu vois que biso na poto misala ils ont penani vacances et rentrées et tout ça. Yango et puis magi biso to cha yango na fin ya mois. Mais à partir du mois de janvier et il y a février pardon, nous avons eu l'activité na biso. Mais exceptionnellement, dans le mois de février, to kosa yango na deuxième week-end mais à troisième week-end donc ils ont les 15. Je pense même que vous allez le bienvenu parce que tous en activité moko boye parce que nakanisi soki akoconfirmer nga autorité nationale mwana mboka Ntingi Pululu aroya lisusu kotala biso pour que encourager biso parce que to lansaki oyo to bengi activité ya ba excusez-moi il y a ba membre donc ba carte ya ba membre est déjà disponible. Et bah carte ya membre ils allaient vraiment très sécurisé to saliango avec une société vraiment oyo et zali numéro 1 dans le monde. C'est une société française na autant à comboté société oyo moi na mboka yaki tangazaki député mais ayaki pona ko solliciter bango basala ba carte d'identité ya ba congolais parce que ti lelo ba congolais toza ba carte d'identité te. Mais malheureusement ndenge za kaka itambola kité bakendaki baboyaki société wana parce que Ntingi Pululu et si la nyonso Ntingi Pululu parce que le roi bayebi ke azara sérieux donc bayebaki ke kuna et le roi Ntingi Pululu aleki moyete mais ti lelo toza na difficulté na Congo toza na ba carte d'identité te mais le roi mwana mboka yaki a prometaki batu wana na koya le rôle de Simbakite, Alobaki, Ligue des serviteurs, pour bénéficier de la sécurité, de la performance, il y a service, il y a Batouana, pour que ça la biso ba carte. Donc, ba carte est disponible, la carte ya ba membre, et que j'invite à tous les membres, ba pousse na bureau, pour que soit ba demande, ça la demande na bango, il y a ba carte de membre. Donc, tout ça toujours en activité, na carte ya Ligue des serviteurs. Adhésion ezali pour tout le monde nazo ko inviter bana mboka nyonso tout bazana souci il y a développement il y a Congo na biso parce que moni problème eza biso te hein
bitumba na biso venezali mwana nyonso tu na Congo se retrouver tala souffrance autoza na lelo so ke na ba agence ya ba fret to na ba agence ya ba kotinda mbongo au mona mulongo hein mais likambo wana eza mabete ko salisa mais soki mutu nyonso tu aza ko se retrouver na Congo je pense que biso pe awa to koka ko s'en sortir bitumba na biso pe na makasi ezali ya mwana parce que na obeta tolote je manque pas à manger je manque pas ya kolata mais bandeko nango baza na Congo basouffra solinga na tindeli bango te eza pasi donc nouveau to bongisa mboka na biso na makanisi na idéologie oyo mwana mboka ntingi pululu aza nango oyo komami awawa na guide idéologique na biso yango ekosala ke makambo wana nyonso tu esila nous avons déjà fait des études nécessaires pour na kosilisa ngo ezozanga kaka bato bazali capable o bakoki koya kosangisa na biso su makanisi pour que to exécuter yango to komisa ngo esika oyo esengeli. Voilà, mot de la fin de Balobagal, le Basouka pour aussi sa intervention de Bissoli. Merci beaucoup. Na ko s'adresser pendant na ba Congolais nyonso. Ndenge na lobaka toujours leader basalaka ye. Eloko ezozanga na mboka na biso tozala na leader oyo akoki kolongola biso na boumbu pe na minyololo nyonso tutoza nango. Na opesa exemple moko fait Étienne Tshisekedi paix à son âme que je respecte beaucoup sa mémoire depuis 94 azalaki ni député ni bourgmestre ni chef du quartier si akufaki en 2017 mais azalaki toujours leader. Pourquoi? Parce que basalaki ye bato bazalaki toujours ko accompagner ye lelo atako mwana mboka honorable Ntingi Pululu aza na pouvoir te esengeli tozala pembeni na ye toya kopesa maboko pour kazwa makasi ameka ko continuer kosala musala wa azosala leader bana mboka leader basala kaye. Nous avons déjà un leader oyo akoki komema biso parce que misala na ye emonani ba idée na ye eza déjà prouvé oyo ezali osala ke mboka na biso etambola. Alors eloko ezosenga kaka to pesa ye maboko to soutenir ye pour que nyonso to aza nango comme makanisi akokisa yango. Merci. Na pesi mbote na bandeko nyonso tout. Je salue honorable Ntingi Pululu. Nzambe vraiment apesa yo makasi ya ozala toujours na makanisi wana ba Congolais o bazali na kati ya este ya mboka na biso. Nous sommes de cœur avec vous. Naebi ke bozo souffrir, naebi ke pasi eza makasi, mais toza na bino, tozo sala nyonso tout pour que pasi tout ezali na bino kuna ela tabiso pour que lobi to meka ko bunda to silisa yango to pesa kimia na mitema ya bato nyonso tout. Merci na bino. Voilà, merci. C'était bien, président. Il y a Ligue des serviteurs. Nous sommes comme les Allemands qui l'ont makasi. Président, il y a Ligue des serviteurs. Comme il y a Raphaël Lutumba. Donc, tu as qui est l'élo, je crois que Boyoki. Et à répondre na mituna na biso. Donc là, tu comme na souka. Mais à très bientôt, tu ressens la tour s'occuper. Toko la bino Ntingi Pululu l'honorable et vous appelez malamu mingi parce que toko la ba côté kuna so nzamba lingi donc toko ya tito mon a payé to mekano ko tout na payé moko pe boy to mekano ko solo. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur tout le Benavi officiel. Numéro de biso yango les affichés benga biso partout aux alliés toko yambayo benga biso partout aux alliés donc toko solo na yo projet za mo monene mais awa tout ce qui boye pona lelo botika malamu. Bye bye. Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai Atoni Kuba Papa ye Olingo yanga na yo Evana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwata Basa Bachakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate oh Bajaluma wate